Azanakate. Omoni, et là, on ça qui dimanche, et c'était pour la gloire du diable, c'était pas pour la gloire de Dieu. Et puis, au côté, l'appel au Moko Salamanambo, et ça pour la première fois, et ça, la Mambalami, Basambela, Basala, culte écuménique, pour Mboka. Mais, échanger, l'homme échanger. Omoni, bagrade sous ma toison à Kanamoukilia, et même à Bango, va déraper, va bouger là. Osomona netinga na ko kene koyanga na wana te na yeso nga na yebi pona mboka na yo tika na mboka na sambe la mingi pona mboka na sambe la mingi pona mboka batu balanda ba intercession sur la sala ka lundi na vendredi nga na sina sala kitu mobimba na so bela kaka pona mboka il faut ba rwande ba kende na ebite na buku total komo na yi masila soni alors baka biloba loba apona ba mike pona ba nini ngala banga kate ngala sala banchoi na zo soki na bani soki ba nini soki ba nyoka ba nini ta ba funda ka amikita ke pa mike la mai asanga ke bolimbis prophète Denis Salba ki za la bible ezali loko wana baza ba prophète ya satana baza banganga baza batabakisi yo mona ntema ka misaka ba ntondo ba mitenge ba nini ba nkroa ba nkie ba nkusu exacte kasi nini angwana yo mona kateke azalaka ye alingaka ba kofi alingaka ba nani baza ba decoration to boyite ye alingaka ba kamna bango omoni te donc soka sene mission lobeli bango te asano ne mission te wa ubenge mutu na nzambe Bible bi batomiki bakona kombo na ngai bakote apeke nga Jésus Christ na sauver bakote a Satan te il faut prêcher Jésus mais bokoy babango na misana bango le prophète Joël bato anuka ce sont des faux prophètes bandeko bosala keba bon on a bano na changer formule si mutona alobaki na ndekuma ko mababa te so akomi baba te lobaki aza faux prophète oui akomi baba c'est azali ndeku tukomana nani soki nani oyo et voilà oui ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani loboko na tata ese-moi milikola baninga mina ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert Mote bandeko balinga mais il y a Ciel Ouvert TV pe ya Panja Toleka TV parce que aux ali émission ils ont les canaux des chaînes tous en partenariat na Panja Toleka TV ba abonner monsieur ya Ciel Ouvert TV bolanda pe chaîne ya Panja Toleka TV tous en partenariat na bango ceux qui vont émission qui toke les kia kuna pe ba rozwa yango vraiment la merci beaucoup na bandeko surtout batala ka Ciel Ouvert TV pe ba abonner à Ciel Ouvert TV na abonné à Panja Toleka la pesi nombo te partout bozali na monde ati nzambe ya lola nzambe ya basali apambola bino lelo to na émission na biso ndeto ba émission na biso ya rubrique na biso ya muzino to kotaka na profondeur ya vis-à-vis makambo ezoleka na mokili ezoleka na église ezoleka na monde ati vis-à-vis na société ezali muzino to kotaka na profondeur ya émission na pona kolobela lelo vraiment na ye na résidence ya pasteur Vincent Makela nde balo ba rechange pas jamais l'équipe qui gagne to ye autant musala nzambe Vincent Makela pour aza patriarche yende mutu aza pona kovandisa maloba yende mutu aza na monopole ya koloba makambo ezoleka vis-à-vis na mokili yango na se dirigera mingi et pas ya patriarche Vincent Makela sans oublier na pesi na sima ya caméra na moni cameraman na sika barachi yende mutu asima image et vraiment tozana na pesi l'homme de Dieu patriarche Mbote bonjour patriarche. Bonjour, Moutonanzambe, évangéliste Cédric Makela, mon Nzambe, petit frère Jésus-Christ, cerveau électronique, ingénieur Nzambe Aleka, Nakopambola. Merci beaucoup, patriarche Vincent Makela. Boni, na tout n'avons toujours santé parce que tous en mukili. Tous en mukili, na tout n'avons santé, vis-à-vis de l'église, ça va. Ça va, 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 ça
santé za momuke malamu moni nzoto ngo pe se ekoli mwa muke bage tokombi nano bamibange te me tokombi jeune papa nzoto tungisa mwa muke yango moni nazoleka leka penza lisusu penda te santé za momuke malamu na ngolo ya Nzambe et puis na église ezotambola malamu na ngolo ya Nzambe na bosento kopesa ba ebanso bola na biso mbote na bango Nzamba bokas bonso apambola bango baza toujours branché pe basiba et puis basabonner na ba chaîne na biso oyo Ciel Ouvert TV et puis to travaille à partenariat na Panza Toleka TV Nzamba kozanga te kopambola bango papa Cédric Nzamba pambola yo. Merci beaucoup, Patriarche Makela. Nazara Renaissance, on revient en plateau, on va passer aux Patriarche. So biso ba évangéliste Cédric Tomouz grâce ya vendre na bino boza grâce à Nzambe on appelle ça repé. Merci pour la simplicité na yo olingara to ya ovai na ndako même chose ya fatigue mais au moni présence na biso to ça mission on accepter vraiment Nzambe alors la paix à pambola. Apambola yo pe évangéliste Cédric Nzamba za na ba ebanso o bakolanda biso et naza ko annoncer soki Nzamba asali ngolu bana Paris bana Londres bana Belgique bandeko ya Grande-Bretagne ya Allemagne soki Nzamba asali si tout va bien bozelanga na kokomela bino kuna pe tokosolola pona ba makamoko boyi naza ko yela kuna ekosala mala bomo nanga pena alive Nzambe aleka na kopambola bino na concours ya bana na ngai ba enfants chéris Nzamba pambola bango évangéliste Edi nasi pena motema maman Nancy la belote mwana popi Nzamba pambola yo pourquoi pas na pambola moi na ngai maman Mati tozane awa mes enfants chéris tozane awa papa Nissé tout ce que bozo sala pona mosali ya Nzambe na nzela kombo na Yesu le Seigneur akoleka na kozongisela bino Nzamba pambola bino sunda tendresse Nzamba seli grâce naza kokomela bino kuna na bana nga nyonso tu ba Balbine ba Saula ba yanzi expérience bino nyonso tu soki Nzamba seli grâce na kozala kuna na Paris na ngolo ankolo na kombo na Yesu. Bien, Patriarche Vincent Makela, nasi Rosala somme en tant que Patriarche Ronyata Makela, ma belle vraiment à Europe, mais aux somme. Patriarche Vincent Makela, tu sais déjà vers yo parce que biso to ye pas na osaka Maramozali papa. Maramozali to ye pas na to mona ki vis-à-vis église dimanche, to mona ki Maramamine le salama ki na stade des martyrs, to mona ki ba bino basala Nzambe na banzimi, bo sangana ki pour na lokumu Nzambe bondela pour na mboka. Est-ce que vraiment c'est normal basala Nzambe bosangana pour na bondela mboka pour na mboka? Papa Cédric Makela wana ezali ezapa na lokumu Nzambe te. Ngana ko ba gloire à Dieu te parce que wana e babenga ngo ezali écuménisme. Et écuménisme bosangisi ya ba mangomba oyo mususu pe Nzambe aza na kati te banso aza ko se prétendre ke baza na Nzambe bakutani nepte Nzambe ni obo basambelaki parce que ba musulman baza na sota Nzambe no basambelaka bakinkukusa baza na sota Nzambe ya Nzambe na bo basambelaka catholique baza na rite na bongo ya basambelaka Nzambe na bango l'église réveil yana ba système na bango o basambelaka armée di sali bango batizaka ba fanfare kimbangiste batizaka ba fanfare na ba défilé et tout ça donc zaki mabulu yeke zalaki na kati ya milulu wana Evans Cédric Nzamba zalaka te parce que Nzamba lingi mélange te Nzamba zuwa ba bakwana bikeko ba bakwana boye ba bamsuba za kutu kuna basangana ki na baninga bandimaka Jésus te bamsusu bandimaka Maomete bamsusu bandimaka makambo ya papa malongo wana te alors siko boko sambela quel Dieu do bazo sambela Nzambe ya solo te Nzambe ya bulu yeke Nzambe oyo aza Nzambe ya bilonge belé un Dieu monstre nde baba zo sambela et ça un Dieu créateur te oya sala mukilina asala mabelena likona mabele Evan Cédric. Merci beaucoup Patriarche Makela. Tout ça na yo na toujours na question là mais nde toté rande boté ya biso bobake non so bosangani so Nzambe yo keta liloba Nzambe na nga yo kité mais peut-être Nzambe na yo Nzambe ayekuna akosala pour na toujours libération ya mboka. OK, avant on a pas su mbote pa ya moi nanga na États-Unis Sylvie Kigalu Nzambe le kanoko pambola ye et sans oublier Patrick Amanda Sœur Gracia Moyuma et na pesu sumbote mingi pa ya
moi nangai aux États-Unis Joe Bobolibanda docteur nzamba le kana kopambola ye pourquoi pas appeler ça mote pas ya frère Lievin aux États-Unis et puis na moi sina yeser Gigi nzambe ale kana kopambola bango et na bosanité moi nangai on a bota on a bimisa ya zabongo na Londres na Grande-Bretagne Esther mabengi le diamant noir nzamba pambola ye elongona bokilo nangai nzamba pambola bango even Cédric sotroba ke soki nzambe nanga akoyoka te nzambe na koyoka tolobaka na sens oyo ke ngai no toza doctrine moko toza ko invoquer nzambe moko tosala nzambe moko alors en cas ya bolembu nangai yo nzambe ki peko yoko na tina nangai en cas ya erreur moko po ya yo nzambe wana tozo sambela ayiko yoka ngai na tina na yo donc c'est un peu ça ezali te ke boyo baye basambela kanzamba batu mwindu boyo baye basambela kanzamba bikeko boyo basimba ka chapele boyo basala tasbir boyo basambela kanzamba mai boyo basambela ale bosangani bani ko sambela nzambe wana azalaka te. Omoni et donc basaki dimanche et c'était pour la gloire du diable, c'était pas pour la gloire de Dieu. Et puis au côté l'appel au moko sala manamboke ko salate et ça pour la première fois et ça la mambala mingi basambela basala ba culte écuménique pona mboka mais échanger et l'homme échanger raté et l'homme échanger raté donc pona batonyon surtout to sambela nzambe moko le vrai Dieu oyonga na yebi akomaki mutu ayeko kufila biso c'est Jésus-Christ, c'est lui le prince de la paix et yenda za solution soki pona yete ba mélange wana e ko simbaka na ngote et lo mo salmaki na stade et salaki na ngote l'homme valable. Oui patriarche ne ba dire no zo ba peut-être na monaki ba prophète pe bazalaki wana ba prophète na kolo bazalaki ba sango bazalaki wana nous wana ozo olubela o mabe bien ndengeni nazo ba mabete mais ce sont des faux serviteurs ce sont des faux prophètes renommé o toyebi bango na mukili la mutazaka renommé ezaka kanzambe wasila kate c'est Jésus-Christ qui est hier aujourd'hui et éternellement mutu okiko komone ko yeba na lelo eza te que ce komono yebani nzamba asepe na yo eza te que ce komono yebani nzamba lingi yo neba ki mutapusu monga zaine mutapusu mais comme on est banaki makasi na kisa oyo azako lata jipozo tambola omona zo taboye ba benge moseka bana kala kisa ba ebiye est-ce que zaki mosali ya nzambe non ba komba bato mingi yebani mutu moka liboma bazobenga ye elo jos soki azo taba no so elo jos omona zo ta komi ko tambola kola pomba. Est-ce que ça qui m'a salé ensemble? Non, quand il y a un combo, et ça te qu'on dit mana. Te, ndeko Félix doit se quoi que sur le mabe yebana. Combo n'ango yebana mais battu malinga rangote. Donc combo option to kotombo là, oye yebana pour la kobik ça sa solution, c'est Jésus-Christ. Osomona. Donc comparant la te que ba combo minane bazalaki wana, qui vous a dit que baza battu menel boso nzambe? Mon aki ba évêque général net ba dodo kamba bazalaki wana église des réveils. Tenga na tanga nanga ba komba ba tuté ba minene wana ba papa fumwalo ngona grippe na équipe mobimba ya ba bongo bato yo tanga ki wana nde baza bato minene ba kinga no nani ne le côté ba saka batroko langa na yo lobi dodo kamba ki okufa c'est ça ndenge tokotaka toilette ndenge pe akotaka abosa ka mwasi ne bana pomo na kaza mutu tu na sens que musala nzambe ndenge za musala nzambe akei kuna na kosamba pona pour l'école, les appels m'abêter. Omoni bagrade msuba tumazoaka na mukili et même marabango ba déraper, ba bunganzela. Osomona netinga na ko kene koyanga na wana te. Na yesonga na yebi. Pona mboka na yo tika na mboka nzambe. Na sambela kamingi pona mboka. Na sambela kamingi pona mboka. Bato balanda ba intercession suna salaka lundi na vendredi. Ngala sina sala kiltu mobimba na solo bela kaka pona mboka il faut ba rwande ba kende bon benga ba ninga na ote ba mélange wana na linga ngote na linga ba mélange wana te oyebi na mo lelo bato baza mutemba mabe koleka za basali yanza oui basanza baza mutemba mabe koleka pour azole côté l'église ko sakana te o monaki basala nza moko soit disant ba benga mo baza minene ba ya limité o monde bazo ba mana mabanga
oyo alobi oyo azwi mwasi na nga kala po atrahir nga omoso abi te bakomi na bango eyebani me baza lokola basolo mabe eyebani me nzambe asepelaka na bango te ozomona bible ozoba ke eza te moto abenga ngai seigneur ye nde aosala ngai toyende akota bokonzi ya likolo non écuménisme eza mabe na miso ya nzambe ozoka basaki culte écuménique culte moko mélange ya banzambe c'est pas bien nzambe asepelaka na yango te neti nga pasteur Vincent nazali mosambeli pratiquant nandimaka bible nasalaka nkolo yesu azali mokonzi mpo mbikisi na ngai nga nayamba ye lokola te me nayamba ye azala nkolo mpo mbikisi na ngai nakokendaka te mpe nakokende te. Merci beaucoup patriarche ye vraiment nekolobaka esalaka biso ningisa biso même na baveste tolati papa tozalaka toujours na sujet wana mpo eza sujet moko embuye bato motu makasi. Papa Vincent, par rapport à la prière, ça qui est en suko et fait ni au coma. Parce que tu dis que ça s'amélie à malamu et coma. Ce que ça s'amélie à bé et fait ni ça manamboka. Tala, l'homme valable. Oui, parce. Nazalanga prophète té. Mais bandi makamosali anzaba solo ba makamozo salama. To sala une émission moko awa, président Abso Fatia kene koyo kanana kuku dendo Kagame. Na et pas Lorenzo na Angola. Nebisa ki oni. Soko zo ba susu. Nazo eba. Nabaki eloko moko osala makunda te akelekisa tango ne nini ya pamba omone te kaka tango président Fati Beton ake okuta na kuku dendo Kagame mutamutema mabe azali incarnation ya diable ya ba démon. Oui, je l'ai dit. Te aza ekele monzambe me aza lokola Caïn alataki nzoto mutume azaki milieu mabe. Jésus mozolo bango na ponebino 12 mais na kana bino moko azali molimo mabe neti ba Kagame kuku dendo c'est un démon mais Allah tanzo ta mutu yo moni batu balinga ko melanga bakila batu akata bana mikia ba kingo azokata batu azotia ko bebisa ba sexe ya basi na mibali yo mais nani mtazotinda nani commanditaire c'est lui. Osoka te baba soba ke tozali attaquer na M23 mais bato baza ko raviter bana ba minduki pe bazotina bango ba commanditaire na bango zali kuku dendo Kagame na ba konza Rwanda omona kiango après kaka lobby na yango ake ko solokola lelo lobby na yango ale bitumbe bandi sukutu makasi ti lelo bazo bunda kaka. Mais na loba kiango ke azo leksa tango na ye pamba yango sengeli ba konzamboka ba yoka ka ba vrai serviteur de Dieu bato ba mona ka musika basana ainsi de sene ba ye banaka bon ba ye banaka si basana nzamba bengisa ka wana yibo ko prier pour mboka boya boyena boye o mona bazaka corrompi. Oui. Après bisala o mona mbo kanyaka ko tambola mboka ko tambola makamboka na zolo baba konzamboka ba yebi basanja mabena malamu. Mais le quoi bango pe baza ba pengui nde basangana na bango basanza ba bien bazali. Est-ce que vous comprenez makamna zolo ba? Oui, patriarche. Donc prière basala ki wana na zanzambe teme na mo boye bo mukena sana ngo e ko sala eloko moko te na mboka e ko changer pe eloko moko te e ko changer ngo to sa no wati to so la muka to ko ta sone ko changer na mboka ngana ko ebisa bana nzambe boyi bana nzambe a solo soko lali sakama lo bapona mboka na yo olingo lala osaki malo bapona mboka na yo olingo la muka osaki malo bapona mboka na yo parce que mabele za sacré mboka za sacré nzambe mtatine biso tozala ba congolais osomona tozali ba Kristo mais toza ba congolais nzambe mtasa tozala ba congolais. Alors il faut que bonda kapona mboka na yo ata na chambre ata na salon ata na famille ba kuku dendo yo ya ba Rwandais bato nzamba pimela bombengo bato mitema mabe baza ko envier mboka baninga baza ko envier basa baninga. Or na loi ya Bible lobi ke ko envier bilo kwa moninga na yote ko envier nda kwa moninga na yote ko lula mosa moninga na yote baba tiki basa na bango ya bakuku dendo baza ko violer basa na biso awa ko bomaba na biso awa to sambe na kata nzambe na bandako na biso osimbi Bible ozo saka maloba ya nzambe maloba pa nzambe ozo loba nzambe yo mto lobaki yo mto sengi bato ekolo na bango
tala bakuku dendo oyo baza koya kotia bulu yeke neko na biso nzamba koyoka ke ba distraction basala biso na ba stade wana après ça bazui bambongo bapesa bambongo bake kabula bambongo et ça m'a trop. Merci beaucoup Patriarche, merci beaucoup vraiment toi qui l'aura bien mais nous on va dire non ozana soki mundi moko ya Rwandais à église na moni ko bengane te na ko bengane mundi ma Rwandais te parce que na kati ya Rwanda batu pe oyo bazaba na nzambe bazali amen ozomona parce que ça tende ba peuple nde bazo bunza biso te ezali ba konza Rwanda ozoka te Kagame kuku dendo na équipe na e wana bangonde bazo bulula kamboka na biso bazo msabiso mais biso na ba peuple rwandais toi le problème te parce que na kati Rwanda il y a aussi les enfants de Dieu yeso kufila batonyos peuple msuzo ezo beta peuple na biso kuna na kati Rwanda bango na ba peuple to mona yango na réseaux sociaux mais bazali influencé na bato bazali animé na milimu mabe ozo comprendre bangonde baza ba commandité nda zoloba bangonde bazo tinda mais biso na ba peuple rwandais toi le problème te ceux qui Rwandais moko aye ko semble en église azamo na nzambe bible lobi ke katira nkolo mukongo azate muluba azate Rwanda azate Congolais azate Uganda azate nous sommes un dans le Seigneur amen par preuve biso jamais si to vanda boye to provoquer Angola to provoquer ba peuple angolais ba tondawa ba grand commerçant to kola ezemi bangolais ozomona bangonde ba via kabiso boke la kabiso mutema mabe ne ba saka so mabe biso saka to saba to mabe te donc ceux qui congolais aye ya ngambo eko sambela to Rwandais ko simona nzambe na ko benganete parce que azali am yankolo mais li kambonde ko tozo bunda awa ko zomboka batu ko linga ko zomlo ko na bona bakasi tout ça biso tende to senga kinzambe apisa so moko to na bomengo. Voilà l'eau valable. Merci beaucoup Patriarche, merci beaucoup tous les cas moi moukié mais nzambe déjà joué le coup na intervention au PC. Papa Vincent Makela, merci beaucoup na lobby intervention na eza vraiment malamu bande ko mingi. Ba na nzambe mingi bazu vraiment biyano na ba CP nango. To sous Papa Vincent Makela pona bino basala nzambe. To tu ko landa ba propos ya prophète Denis awa. To moni ba propos na ya bimisi par rapport ya nenge abike nenge azana aza musale ya nzambe abike nenge azana mwasi soki oza jeune sœur osambe ya l'église neso za mobali na yo azana bakisa rosala ki mobali okebo pe okanga tapi ozongi pa na ya kisa so ki ota mwasi mususu ke osa bo passer osa netilo olonga bilamba omona ke eloko esala mateza bakisa eza vraiment comment bimsango deva pepe dizate tikana ide yo soki moto azana ata semble la pas nete mais ozana mbali na yo olingi a aider yo poso mbana ke libanda tapel ngo bake donc mobali na ye salate c'est ça bon pour ba bonga problème yango se contre ba ko bimsango bo deva pepe diza moi est-ce que ndela lobengo bonga non so par rapport ya état que yo musala nzambe eza biblique eloko wana ba popo wana tout le monde tout le batuna kabino ba question te azalaka mutango do mona na ba réseaux sociaux azali alors ça ela nzambe asila soni ça ela nzambe asala nzamba ni asila so mutu wana ko na ebite na buku tota kombo na ye masila soni alobaka biloba loba apona ba mic pona ba nini ngala banga kate ngala sala banzoi na zo songi na bani soki banini soki banyoka banini tant bafunda ki amikitsa ke pa mai kalambai asanga ke bolimbisi évêque abimisaki bani mutu asale en réconciliation ya bia yoka mutu te ya banga batu te mais comment que le kola zobawa kolobe koma ki ya akoma azaksu koloba azongi lisusu na bato balanda ke na mituna bango pe sala bala mutu bande ko balimisanga pona kolanda mutu ana foyo moko zape mutu na yo matrimonial do sala malamu te oyi moko sud asaki misomo na petite sœur na ngai Aisha Koko mais solo ba bêtise azol ba même attaque yaki ko sangana moi sima entra nzela ya sima et pas des permis li sumo rezante do azako telemela maloba nzambe wona zamta kolanda nengo to traîner makamuna yete Papa Vincent bana nzambe babetani mabaku makasi yango batuna ki so la mi Papa Vincent Makela tuna ye est-ce que mon prophète Denis Saloba eza na Bible ezali biloko wana baza ba prophète ya satana baza banganga baza batabakisi
Yo mona te makaba misaka ba nzondo ba mitenge ba nini ba croix ba nkie ba nkusu ba exacte. C'est pas biblique. Biso fondement na biso, condiment na biso, fondement na biso et ça na kati ya parole. Oh ba porte ba pesa biso na ba prophète anzab. Est-ce que bloko na baloba ngo? Non. Muto so ba makameza fondement makameza suba sema ngo na Bible té. Bile bolanda ke ponani. Et puis bozo on eka ko pesa ba voix. Pourquoi? Bon mon ndako bele ko libata tête ça ba problème. Donc na ikutu ko lobele makamanga mingi te donc bande ko bolanda batu wana te, ce sont des satanistes. Basa banganga nde bato sara biloko wana. La prophète. On a 5 ministères. On a 5 ministères dans la 4. Soko zone de métal yo. Soko zone de mege sangana e. Ko ndi bisangana makasi te. Yo invité ka point on ndi bisangana na makasi. Non, parce que tout le monde dans l'église na azote ya bandimi baza ba vandi vraiment. Et tali bango na bandimi na bango na bokeli felo. Yo bro ndi mutasabela l'église ande ko akobika. Te naba tout ba sambela bien te bible bien te ba koma ko juger que asa muto sa pengwa. Ko tungana ba ka pengwa te. Atata azaka pe na nzambe te. Atikala ko za na nzambe te. Papa Vincent, côté on a repéré raison, on a retourné le moment papa Vincent limisa, tous na question na e. Tous na sujet na e, na to landa émission moko balandi, asa la analyse mambo ya concert à JBB tami au fali kutu aza boye, est-ce que vraiment passer Vincent, yo musa na nzambe role kana TV pona ko betle suma solo. Ah mais biloko ne yango wana ti. O moni pena ye pena origine yango wana. Ase kufra kana maloba nzambe, mais il est dans le monde. Et il est du monde, oui. Kasi nini angwana. Yo mona kateke azalaka ye alinga ba kofi, alinga ba nani, baza bande konaso to boyite. Ya linga ba na bango. Mamonite, donc soka sene mission lobeli bango te, asana no mission te. Wa ubenge mutu na nzambe. Or, pour la solo banini. Eko yanga ikati na bino na yoke loko mususu te na minoko na bino pena kondiba na bino bobele se Yesu Masiya mwana nzambe oya akufela mino ekulusu ya koma na ye mutu ya ba fali ya ba fere ya ba discussion ya ba mukili tout ça banini omoni identité ne za yango wana oya utaka na excuse utaka na motema yango nde nzoto pe munoko lobaka pe nzoto esalaka asa mosali ya nzambe te neso mbala mingi pe ko tikala ka osala mosali ya nzambe te bato bolandaka ye bozela kali felo na bino etali bino papa Vincent okoki ko bosala ta union na bino asala nzambe te boluki bo lobele pona ba propre ba bilo wana osala parce que bana nzambe msusu baza be esprit faible baro kozala séduit na par rapport à bilo osala. Lui ne peut pas être séduit. Mosali ya nzamba solo, mwana nzamba solo, Yesu ataka yeso. Azana marque à Jésus-Christ likolo nayi. Bako pengu sete. So moni mutazo sambe la zabi kenda bilanda ndabe nini Bible lobi yango il y a beaucoup d'appelés mais peu de lui. Amen. Ba pele baze belé mais bato ba benga ma penza solo baza la siki bana nzambe baza ko tami sapi. Ozo comprendre? Mwana nzamba bunga kate. Bible dit que même ata bitumba bako bundisa bino be bakolonga bino te. Bible be kolonga jamais mwana nzambe. Soko moni mutazo landa bato ndenge wana aza un élu de Dieu te. Ce n'est pas un élu parce que un élu nzamba tu yo so apisa na moni ma discernement. Ouais bako discernement makambo. Parce que Saint-Esprit sa kati na yo e bana kolakisa yo oya za ya nzambe oya za nzambe te. C'est clair. Merci. Bien patriarche Vincent Makela vraiment na tozana esengo mingi parce que opesa rabiso biano moko ya makasi vraiment nzambe azala na yo patriarche Makela to ki nso ozinda mais dans la question moko su tongo tuna pona rara bana na nzambe pe bana ki musu batuna pe batuna nga ba question musu ya pasteur tuna nga ba question musu na tuna yo parce que babi yo za l'art de parler. Oui. Papa Vincent to landa kara prophète na biso ba prophète ka église na biso prophète Javet Tatou. Tout le monde qui est dans la TV a aussi la consultation prophétique. Avec droit à participation et à consultation, ils allaient $20. Et 20 euros plutôt. $20 ou bien 20 euros droit à participation. Tout le monde qui est dans le lobby, surtout pour la robot, ils ont pris dans le parce que fait ça, il y a bon amis puis comme il a pris consultation. Bible lobby, Batomi qui va combo nangai.
Baroté après que Jésus-Christ n'a sauvé. Baroté à Satanate. Ils vont prêcher Jésus. Mais Boré Babango na misana bango. Bango batwana ozotangela ba kombo. Soki banani wa soki banani. Prophète Joël Tatou. Hein. Boré Babango na misala. Bible le bito jo ofele topé sofele. Offrande c'est biblique. Amen. Osomone hein? Amen. Dîme c'est biblique. Aumône c'est biblique. Prémisse c'est biblique. Offrande de libéralité c'est biblique. Offrande de consultation prophétique et zalakati. La Bible est athée. Exacté. Au retard à Genèse Apocalypse. Exacté. Mais tout le monde va te béler, bazo pesa ba mbongo. Mais kasiba na li felote. Omoni mukila lingi biloko ndenge wana. Mais Bible solo bana biso boye. Okoki ko se présenter biso nzambe maboko pamba te. Amen. Soki oye kotala mosali ya nzambe. Ozana posa oyoka ainsi dit le Seigneur. Mosala nzambe pas ça mutute. C'est ça. Akofuta makaka na musala za kosala. Akomela mwa mai, akikomela mwa jus, akomela pe ata mwa miliki, mwa transport, voilà. Soit ça na mutuka mwa atipe carburant. Mais ce n'est pas obligatoire. Tu monta fixe mo. Té, et ça offrande volontaire. L'homme voilà be kotala papa no pasteur Vincent, obi na memelié $30. Et ça te ngam na 5 même $30. Non. So comme nous akomi ko tia prix et comme ki bonganga. Et comme qui bon ganga, on se voit que Jésus. C'est ça. Est-ce que Jésus a un prix fixe au côté Jamais. Même au 100 millions et qu'on a Jésus. Donc ajouter que la bateau Jésus-Christ et le faux Jésus. Bon bah bazo ya na siko. Ba que la perdition. Mais super bazo bana. Bazo zape bana. Yo no moninga ngapese mutu mona te. Te mona. Ba sanele la. Ce que ba sanele la kate. Ba sanele la. Bandine pasuka balutwe lela oyoka ngote akasi c'est bona kontra naza kobako dobino bokansaka ndenge naza mosali ya nzambe boye naza mutute naza kobo bato ekangama bilo to nzoto nange kufa non naza mututi naza mutu na vivaka lokola bato nyonso mais nazalaka prudent. Oh bato musuba sala ngana ko sala ngote tanke mwana nzambe pe tanke mosali ya nzambe mais na zamutu même bata concert ya nanu oye betaki awa ya wenge betaki awa to bi ke concert ko beta est-ce que to ba ki ngote yo ba question so tu na ngandre yo mo bi ke na ko kene bloko wana ti na ki pour réconciliation na bango po ba ko inante baza ka me bandeko. Mais concert banini wana place à baloyenge wana et puis sanza le kumute moi je peux pas participer, je peux pas aller là-bas, non. Donc nazongena nu mutu ndeko wana prophète Joël bato anuka, ce sont des faux prophètes bandeko bosala keba bon mona bano baba na ko charger formule si mutu wana alobaki na ndeko ma ko mababa te. So akomi baba te loba ki aza faux prophète. Oui. Akoma baba. Ndeko tu komana nani? Soki nani oyo. Evala oui. Evala mala koza. Akoma baba. Bato ba congolais baza ba naïf. Ta la Bible lobi libota na ngezo bebisa mapona kozanga boyebi. Ko manque connaissance et ko comme ça plus que zoba. Plus que on a liwa te. Zoba moko na monate. Ba congolais na ebité yango balande ko babengaka ba con ngolais bandi makambo nyonso mamso somo nango clair que oya za faux par rapport à ba pratique ne ba dire na ye ba makamaza ko sala mais ba tozo kende kaka ça va tika baba kende parce que baza ba na lifelo na mona ko tout mona moi sobo ko zoba ke aza l'église à 666 oui to na maman mambote comment est ngwana on a 12 ans. Mais à ça la bandime, ebele makas. Et comme c'est la besoin que 666 c'est ça yanzambe 6 ba tu vas jouer mbangu. Bon ça na lipengwe. Nan. Maman wana. Tout ça 66 c'est ça marque de la bête. Marque de la bête. Et ça le quoi la jemo ba metaka awa nini un bête. Au moins te bataka 666. Un bête c'est ça le quoi la marque de la bête. Au fongoli bato belé oh
boso bafunzio na nini wana bafunda nga nani otamukolo nini eza yango wana embeti tuna esko alimbolo yango na munene nango akoka te marque de la bête eza marque de la bête yo mona bataka si ya rouge c'est que papa Vincent 666 déjà comme obeta ma déjà eza déjà kala ngata kendaki na end bato bakenda end na New Delhi bako tsala nga tembete ba metro na bango tout eza na 666 oui ba metro na bango tout eza 666 so okoti na kati ozu caché eza te que soko na kati ozu caché moko za l'influencer l'esprit wana ya bête oza l'influencer yo moto bokomo ko tsaba tumi mata ba pousse na nini na nzoto. Et ça va marquer de la bête. Mais solo bango kal. Il n'y a rien de nouveau na mukiloyo. Nzambe sa lo banyo so pona basali ya nzambe pona mukili to Jésus a tout dit. Na ba prophète nayi. Et lo kaske zalite. Alors, so ozomona bato ndenge wana, bebi ke bako séduire bato. Bato mingi bako traîner ba foule mingi peme na bango. Yako to somona ba vraie église a solo mona kaka 50 personnes, 30 personnes, 20 personnes. Mais ba église ko me bato mingi na lifelo, o mona talebele parce que différence Yali Ferna Lola, équivalence na nombre bateau, et ça 1000 à 1. Ceux qui bateau 1000 va continuer felo, montuma continue 1000 à 1. C'est tout à fait normal. Merci beaucoup Patriarche Vincent Makela, bana nzambe na sir bazar au CP là, bo tenir rigueur TV Zangonga. Bozala jamais décidé na émission ko ya bozala jamais décidé vraiment l'émission on a dédié on côté bana nzambe nyo surtout au bazar toujours na ya makola basali ya nzambe ya vrai. Na dédié mission et pas na bango papa Vincent Tomi presque na souka vraiment au lobby belé lobby coup na mo le barisate au lobby vraiment bien au clexi maramunyo surtout ils ont les cavis à mukili mais étant que toko kabona boité papa Vincent Makela mot de la fin pour na émission pe moi toli côté ya bana nzambe bazolanda ba faux prophète wana moi toli pe olo onye comme na bango bana nzambe toko na tango suka bobo na nzambe pe samino molimo discernement boko longa mais so kenga bikenda ke na boy mawatro na pesi bana nga nyoso tu ya kondima ya église avait de bere kambote to ça la convention moko munene na moi otozo banda ya ba mama nzamba ko sala grâce ba mona moi ba communiquer na sport na ko bando lekana ba chaîne na biso nzamba pambola bango pe na pesi mbote na bana nga nyonso tu oyo ba landaka émission sœur Mariam na Belgique nzamba pambola yo et puis na sœur na biso Mireille na France nzamba pambola bino boze belé mama Vero na Allemagne nzamba pambola yo en tout cas boze belé na zamingi bena ko lobate mbota suka na kopesa et presque motema na ngela laka wangai bolingo mama Benedicte Makela babon guérison na ye azomo kina ba malezi na nzoto nzambe aleka na pambola ye bosabone na chaîne abino ko zabongo malamu na suki apona lo nzamba pambola bino. Merci beaucoup Zalaki Patriarche Makela Vincent Makela vraiment nzambe allo la ngape na pesio merci beaucoup papa Vincent merci dans l'intervention no sali pour na ko édifier ba na nzambe merci vraiment merci beaucoup to komi presque na suka émission na pesi pe mbote na bana nzambe nyoso ba yamu ki mobimba sans oublier bana ya Vallée de Bereka place pasteur Vincent azali comme moi j'ai lingomba biso to toujours bana tozo ko evrer na se makolo ya pasteur Vincent na pesi ba ono surtout mbote place bazali ba serviteur ba ancien na banziminyo surtout na bo sanité ba nekonnu surtout batala ra ciel vert bo zapete bo landa toujours ciel vert TV pe ba abonné biso bo tala pe na panja to les ezali chaîne yo toza na bon ba partenariat bo za jamais déci limbisa évangéliste na bo sene moi na ngamoko oui papa Sœur Mimito Maduda nzamba pambola ye koleka bambote belese Mimito Maduda na mobali na yo mwana ngai frère Yav nzamba lekano en tout cas sur la tanga qui était yengo sambala muter si motema vraiment nzamba pambola encore une fois merci mingi na évangéliste dit na maman Nancy na maman Mati na nyonso bo sala pona papa na bino vraiment je suis de cœur avec vous nazo teme bino fort nzamba pambola bino. Merci beaucoup na papa Edi na maman Nancy na pesi no mote maman Nancy na sepeli na jour de soleil na yo vraiment na sepeli makasi na pambola yo sans oublier Jonathan Manzila nzambe pe pambola pe sazali na bosani Jonathan Manzila kola pambola yi sama pambola yo sans oublier moi na nga Cynthia na Suède nzamba pambola na femme na bande ko nyonso
Merci beaucoup na bande gonyo surtout to komi presque na soka sans oublier gentil Ashima qui béclare ibi famille makela mobimba bande gonyo surtout a fait makela na pesi bino mbote to komi presque na soka et na bosanité nde gonanga la na mingi émission mingi a commentaire après émission na biso j'aime na Paris na France na pesi mbote maman Brigitte na papa Ferdinand Nzambe alola azana bino to komi presque na soka Barachi cameraman international bayo. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe mongani loboko na tata ese-moi milikola balinga mina ye. Ciel ouvert